Bolingo site ya Sikebimi Mopepe ya Sika Mopepe ya Sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamo Iranium de la presse. Alors beau s'abonner na CLTV Mopepe ya Sika, CLTV News Mopepe ya Sika. Awa ndesika ngana kosala ba news, awa ndesika ngana kosala po na sak interview na n'importe quel site te, na n'importe quelle animatrice ou animateur te. Christelle Lopungu Mamo La Rose l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa. Et ça deux fois te Mopepe ya Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel. Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dolaren overdose Mbila na Lausanne. Baya na basangola bango awa. Sita solo yango. Site zanga rui. Site zanga binemite. Baolela. Baolela. Mema miso bimate. Baopola. Me baondimate. Christelle La Rose. Christelle La Rose. Lopungu Mamo Iranium de la presse. Ciao. Oui, le plaisir est pour moi de savoir, très nombreuses à suivre votre chaîne que vous aimez bien, c'est El News TV, Mopepe ya Sika, de Christelle La Rose Mamoulène de la presse congolaise, que je dis bonjour là où elle nous suit. Je dis aussi un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Air Max. Merci aussi à notre réalisateur Golo Mayala. Je te dis bonjour là où vous nous suivez, Yahweh. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Na PCP merci na partenaire na biso Rokarmiezi Papinzo la miso bozala on a vraiment toujours rébellé pour na kolanda biso na émission na bino bolinga vraiment mingi lelo na yambe bino moko ya molobeli ya peuple oboyebi mingi prophète Gefa posepela année vraiment ya trop lelo na sepe ko yambela bino ye poto solo masoleta linzambe parce que yo na zala wana pour na ko édifier ba na nzambe azala wana pe pona ko bongisa oyo po ko pesa pe ba message oyo outi et pas ya nzambe mo pona mboka na biso de partout dans le monde quand dans le bara tozala wana po pesa bino toujours ba information vrai et sûr yango to lobby déjà bonjour prophète. Bonjour maman journaliste Kolo Apambola yo ndenge kozonga na tongo malgré misala ezalaki mais pona makambo ya Congo pe ya makambo ya nzambe nous sommes là pour tolobela bosolo yango tozolo baboy biso tolobela bosolo rien que vérité blessaka mais le makambo ya solo pourquoi tant ba ma vérité bandi ko finga tout cela ce n'est pas bon ezali makambo ya éducation malamu te hein soki dikama malamu ezali tokoloba mama pona tina na mboka soki makambo mabe ezali na église tokoloba pona tobongisa mais tozwa bato mosusu lokola banzambe te ça c'est ce qui est faux yango moni Congo ezokufa bato bana ba sentiment moko nazoyebisa to diabolique hein bango bazomona makambo mosusu ya liboso na mboka te hein bozo le mboka e bapaya mais oyo ya lisusu et ko les quand tout ça yango lisusu hein il faut qu'on résiste ko telema loko Israël telema na mboka na lelo wana Jérusalem et comme capitale ya Israël oyo balobaka yango kala elongo Tel Aviv eza ba prophétie nzambe zoko kisama o pe ya biso Congo il faut que kisama soki tozali na bomoko to mi bangana te s'il y a un problème on se parle hein to mi bongisa po to zonga na nzela to luka kolonga na komboyo soki te ezali pamba ce qui te zali pamba prophète Ngefa ba ebede ba bengi biso ba bibo ya ba prophète Ngefa to moni mikolo plus otiki no mambo nza bo se basé mingi na mambo politique maintenant la biso na tiki mambo nza champ de bataille na ngezani c'est l'église je prêche chaque jour je suis dans mon bureau nazolenga ba paté nzambe et puis na terre na Congo te na sala ka musala nzambe monde entier na vanda kana bino te ezo la cette question na sala musala na ngai na benga ba cameraman non nazana plus que bandimi mingi na étranger on a répondu à makamona bango ba kaye sokanga bango ba prophétie donc dans musala munene so même ceux qui na trimo comme nzambe politique non politique sont s'occuper na yote et ko s'occuper non parce que nous sommes les Congolais mboko ya biso il faut to le bel mais moi je suis pas politicien est-ce que mon na ba député national candidature na ngeza kuna
au moins député provincial peut-être postuler. N'a postulé parce que je suis ministre de Gérès. On a ça lango zaka musala nzambe. Ezaka musala, je suis un ministre na kotika la nango. Soyez ba yebisi bino ke nazali ko natiki makambo ya nzambe bazo ko sabine parce que ngana na bi na sala kate musala nga musala nzambe on kola bengai na Matthieu 10 verset aller prêcher dit c'est un proche. Ndeto zo yebisa bato boko nzambe ba bongwama batika kolanda lembo. Prophète Ngefa, en tant que serviteur de Dieu, ozolo banini pona bae ya biso ba congolais bazo kufa na Angola na boma na Beni ba kufi pe le message ni koloba na bon peut-être pe ba zali ba ku yolanda molobeli ya bana Congo prophète likambo ya Congo ezali nzambe. Hein? Même guerre à 40 à 45 bato ba kufa boyete. 14 à 18 bato ba kufa boyete. On ne sait pas. Ben les gens meurent chaque jour. Boutembo chaque jour. Partout chaque jour. Mais rôle est tani. Rôle à pouvoir ni. C'est qu'on batte bien à battre la population. Quand le peuple meurt, mi colonioso, mais bino bozo régner. À quoi c'est na reine bino? Hein? Na ça mes condoléances. Na bande colonioso bazo boma bango na bambeli. Na ba ame blanche bazo luka ba boma bango yo so ba territoire beni bandane so ba kende po ba ba ko zo mboka mais ko simbate tozana bango na bomoko na tozo le elongo moko yango tolobi boy occasion bo kufu elongwa mabe yo longwa dernière occasion yango so tozana bomoko a opposition bazo kanate trahison de contre la opposition lelo boko lelani boko lobanini awa FCC. Il faut dire la vérité, Bazali très bien organisé. Et pas les bons habits candidat mon commun. Chadari et pas la bien misina. Oh ya lobinga na kocho yanga indépendant. Indépendant. Ndeko na ngai. Taba comment compter ma voix, boko kata na pas rien. Voilà opposition yonso. Basangana. Être la candidat mukia munene basangana lokomoko, ba misa candidat boko pour s'affronter na FCC. So quitter, je te dis en tant que l'homme de Dieu, Chadari passe. Et bon, bato Angola. Bon, bato Angola, ça m'a mingi. Zali mboka soki na diplomatie ma capacité non état. Ozomona ça de sali bango, ça Angola te na Brazzaville bo maki biso. Basuka kiboni. Et Brazzaville a imposé na biso abi avant que Zaïrois akase pas na chauffage, il faut un visa. Babo sali ke biloko tu balia ke utaka wa kura awa biloko yoso yotawa. Le quoi toi ma capacité. On n'a pas une diplomatie forte. To suka ina négociation ko bonde la bango. Biso to no bonde la kaka ba pays voisin. La tanga mobuto bonde la di bato. Natango mobuta za korenye c'est ko kukungbendu wazabanga azore na mboka oyo mo ba pays wana za inde ba mo ba province na biso oyo ba so mobuta zo sakana na bango lelo lion akei léopard akei lelo ba pour ko sakana na biso ozomona tokolo ba sunini Angola action moko disciplinaire ou diplomatique ya makase c'est ça limité donc na négociation to kosuka bon ata to bengani bango to bomi bango ba ne lo côté ba ke na biso ba ko polo lolo si ko to lo mo Israël nga refoulé biso Afrique ça nga refoulé biso pourquoi kaka ba congolais démocratique qu'est-ce qu'il y a au juste et lo koni les oleka pays où la diplomatie forte mboko na makase où la armée forte mboka na makasi o ezana ba institution très fort mboka na makasi tala un petit peu quoi Rwanda bazana ba diplôme na ba fédération internationale ba tondisi bango na bango boko de sujet Rwanda wapi tala armée na bango tala makambo na bango un grand éléphant menzinzia zo sakana na biso oko ba Rwanda ba Burundi ba Uganda or que province Rwanda Burundi Uganda so sangisi bango zo ka province moko ya Congo démocratique mais lelo tala ba ko ba mettre na biso. À cause de quoi? Il sangisa. Yo, oko kailok, oko kati se bale na posangu, oko zindate, oko polololo. Nasuki wana. Prophète, to côté sous nama mozindo mukyo ya meeting ya FCC, to monaki président ou ba nommé Aza seul candidat unique. Chadari, yem dans la présidente de la République de Batbo, le meeting à lobby que tu vas souffrir. Moi, non, parce que tu vas souffrir, tu vas mourir à Congo. Ce que tu as dit, meeting FCC, na marche à opposition. Pendant la marche opposition, elongaki pour nani. Malgré ce que des boys kokota, mais au batika ba force na bango.
omoni meeting opposition marche opposition ni un franc maya komela te bato baye na volonté na bango plein pe a craqué mais oya bango 10 000 francs 5 000 francs bamisusu mpe bazwi bazwaki te kofinga kombe kati na bango ozomona Shadari ayebi ke pouvoir ya bango mbongo ya bango oyebi mbongo combien bagouverneur bapesaki na Shadari mbongo ya l'état un pays ezali organisé pays ezo na loi il faut interpeller tous les gouverneurs dans la procureur général de la République parce que le rôle de la procureur général de la République chercher des infractions mbongo bozwi ebele et pourtant bozofuta batravailler te et pourtant courant malonga za te putain za te bagrave za partout pourquoi mbongo na bosangisi yango bosali miloko ya l'état za te lokola pouvoir na bango ya Afrique ezaka na banzungu na bango na makambo mota kotuna yango za te mais ne seulement bazaki plein à craquer à cause de l'argent et so baki na mbongo te na kansaki te bakomata 50 na stade de martyr te tomonaki Félix Tshisekedi ndenge totalaka na bainformation kokuta na Kagame makanisi échanger akomi oloba lelo eloko ayo parce que na meeting o basalaka azaka le seul azaki le seul candidat o alobaki bien mais toye komona ye alobi avec machine ou sans machine à voter tokena bele mais ezali pour kozwa pouvoir na mboko il faut que ne pas Nzambe Kagame ou bien Museveni pour kozwa pouvoir na mboko il faut passer par bango ezaki Tshisekedi ya moko te Moïse pe akendaki kuna tous les candidats bazokende kuna quoi c'est un démon pas pesa binoni oh la mortalité zo kufa na Congo à cause de lui besoin adorer na nini à cause de yango et puis bato musu na bisa bato bande ko na de pèse pas dans respect moi je suis un homme de Dieu nazali pona moto to finga mama nga saini na ba terrain jiri wana bana ba impoli so impolitesse na bango c'est talibango moi je suis un homme de Dieu je peux maudire quelqu'un je peux bénir aussi quelqu'un attention soki moto na Nzambe azosepela Nzambe azosepela soki azoyima Nzambe azoyima soki akangi ekangami soki afungoli efungwami soki apesi bénédiction ezwami soki apesi malédiction ekozwami nazolite mpona bakongolais je ne lutte pas pour un individu tolobaka na Kabila mikolo nyonso awa namona benjiri te tolobaka na Mende mikolo tomona benjiri te tolobaka na makila tomona benjiri te tolobaka na Moïse Katumbi tomona benjiri te tolobaka na Bemba tomona benjiri te tout le monde m'a dit ben tomona benjiri te bango soko toucher Nzambe ba touchaka Nzambe te même Nzambe azo sala mabe on doit pas parler avec des personnes peu maoki ngai te bango mona kuna ba siège na bango à quoi faire là-bas moi je suis un ministre de Dieu avec pauvreté na ngai na peuple général ba psanga mbongo na ou à 5 euros 50 euros 80 euros baza ba injure facile pour gagner élection pour gagner élection donc ceux qui moto essaye à l'objet comme abe ba toucher Nzambe te mais ceux qui bato ba toucher bango baza content non na lobby na yo Mobutu na Kasavubu na Lumumba ba perdre l'indépendance ola ninga ba kufa Congo etambola Mobutu a 32 ans de pouvoir à Koufi Congo etambola Kabila le père ayo kola Moïse à Congo 3 ans et demi Congo etambola Kabila a 19 ans azokende Congo ekotambola pe koya akomema pe Congo so kasi mutu moko so ibakufi lelo donc Nzambe a joué ce que bosuka bon donc so a montona kei donc le Congo c'est fini balongo le Congo non Congo eko avancer kaka tango malamu ezali toloba tango mabe ezali to bongo so bana mboka azonga na nzela akende na Genève parce que baninga bakei bakono sangana bapesa kandindiki to kwa bakopuye ye na population mais oyo azosala ya tiki baninga akepai boloba babandi ba injili lokola bakongo injili bolongola Kabila te bazokoka ye bolongola Kabila ye wana na Ramazani wana ye Shadara ye bolongola ye kaka ba injili na benjili ce n'est pas catholique ce n'est pas catholique vraiment moi je suis désolé un homme de Dieu lokola nga kofinga batel benjiri wana makambo mabe bana wana bazali bato wana bazali modi et puis bato wana ndenge wana bakomona clair na vie na bango te parce que bana bilakeli mabe parce que bazo finga maman na bango ela koni mabe na sali pona lo ba vérité et je ne changerai pas na ko changer te but na biso zani ba yokana ndenge bible zokoloba na Somme 133 verset 1 soki bato basangana ko mafuta zo ko na mutu na ron ezo pesa bénédiction Hélène siko bino Shadari ye moko moke pai kamere pai
On a tungu les pailles. Baké bakanda mosusu yo kan si pena la kanda comme FS a telemi pe mini gagner élection. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Parti au pouvoir a organisé l'élection bakata na gâté. Surtout Kabila za ici place wana. Bananga bazawana. Papa Makamba Congo, il faut s'embêter la makasi pour Nzambe à renverser la situation. Nenga lobina somme 133 verset 7, Dieu renverse la décision d'une nation. Ce qui est zate ezali pasi mingi. To lingi to za momuke. To za bomoko na bolingo to dernière occasion na biso yango. Ya ba congolais to longa na souffrance oyo to pona bat moto pe na bosembo Nzambe asimba nanga atala bosembo lokola Salomo oya kata likambo ya basi mibale ya ndumba yake na katanda kona ye mais tolingi ba injirité tolingi te parce que bofinga solution moko na bino ezate pour moi en tant que homme de Dieu je ne changerai pas, je reste ce que je suis, je lutte pour ma nation et pour na mutute pe na fanatique ya mutute. Parti politique nanga c'est l'église, président parti politique nanga c'est Jésus. C'est Jésus, président, il y a parti politique, non. Aux autres batailles, tu as bien à côté. Maman bataille, tu as bien bataille, tu as bien maman, tu as bien bisayo, menace, mais menace, c'est mon souci de de personnes. Oh, bah, menace, déjà menace, ça a bien pouvoir na kolobate, na sali bangoni. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour eux? Tango na bagana Moïse Katumbi bango balobaka, tala bagana Bemba bango balobaka, na bagana Kabila bango balobaka, na bagana Mende bango balobaka, na bagana Kile balobaka. Non. Ozomona bataki ozolukana ça bataki partout dans la ciblé. Maintenant na Nzambi. Romains 8:36 Dieu pour moi qui sera contre nga. Hein? Ça on peut sanga likolo, zoa, on peut sanga sai na yo bonza yango. Botika maloba nana soutenaka. Nana soutenaka maloba ebele nana soutenaka. Hein? Nabika na mosala nga Nzambe na ba prière ngai nabika na politique te batu babi oliaka baliesa ko bambongo nana lesa nga bambongo oyo kutinga bana tongo te siko na lete siko mbongo na le yango motambongo na lesa mbongo za labwe mais navana na ma campagne navana bangilingi yo ndimi yanga solo tuna ba pasteur baliaka mbongo bavandi wapi na ma campagne na bagombe nga na vandi wapi mama tika biloko bozolo bawana so na ngina lia na kolia mais na ko sala ngote pona peuple na ko ndima na souffrir na peuple longo motalia ka bileme mona na kati. On a trahi le peuple, on n'a pas de te. C'est que les Congolais ont fait. Nalo baté. Bino besoin de la quai. Hôpital les athées. Toli raté. Ma foutre batoté. Meeting extra bizimbango. $10,000, $5,000. Boton di kuna. Mindele balandaka. Maloba opposition te. Balandaka ne population. Balandaka ba image ya peuple. Balandaka nombre ya bato. Tant on fait ce plaisir ba kolobani. Kabila na bato na ye bato balinga bato na bato te bo trahi mboka peuple bo peuple zo bundela bango peuple yango mayele te peuple zo bundela bango na moi polo na moi loko ozoteka mboka na lobi tokokbolo lolo réaction aux anango par rapport ya ndenge to moninde on a biso bokechu premier azo finga baluba akoti na président Tshisekedi azaja. C'est quoi bokechu za opinion na ye bokechu c'est bokechu ezali opinion na ye motana ndenge na ye na ko takata bokechu te siko ba finga nganga na saini moi un homme de Dieu ngai bazo finga ngai moto na Nzambe ona zo bundela mboka ngana saini bangoni toucher des pèses la saini des pèses ni est-ce que moi j'ai un problème avec des pèses est-ce que j'ai un problème avec Tshisekedi na membre parti na ye non na la parti tangai na la parti te parti na l'église président nga Yesu esili mais tozolo babo vérité to bongisa ngai nazaki moto ya liboso ya kopuye tango Bemba na Moïse bakaki Tshisekedi to tia candidat commun to apuye ye to mona makambo oyo koloba non naza moto opposition te mama to mona poto ba démocrate bazali ba socialiste bazali ezali ozomona lelo nga na ko finga parti Tshisekedi te bokechu ezali opinion na ye ezali lolenge na ye azomema politique na ye na makambo na ye etali kaka bokechu premier parce que bokechu mona bazotambola na kati na pelengendu bazotambola na molimo ya poloso eke na molimo isolo akolo bazatake congolais singo na kota na bokechu te moya ngai okana sa finga Félix okana sa finga bopoza moto na Nzambe afinga kate aluka kosangisa kopesa kimia kopesa directive en tant qu'un prophète
hein? Moïse a défendre qui prophète internet, a défendre qui mboka na ye. Abraham a défendre qui mboka na ye. Mosakoli nyonso ya mboka a défendre qui mboka na ye. Moi, tant qu'un prophète de l'internet, prophète de Dieu, Otto Bengi, prophète du peuple, il faut na défendre patrie nangai au Congo démocratique. Ma ben na saliwa. Na sala église au milieu du village. Ce qui est là, tu sais que ayoka bande konaï, bazongi, kadindo comme appuyer, ce qui est bravo. Ce qui peut aboyer, ça opinion na ye. Parce que la démocratie mondiale libre, on sait le quoi lingi, ba force à gâter. Moi si so galingi oté, ou kangana makasi té. Alors, si on a makasi, on a un sentiment, on a un sentiment. On n'a pas de salangona, on dit ma penzate. Mais moi, si on a l'ingé, on a monté manaye, attendez, tout ça, on a yoboé, ni lembo, bilo ganzo, tezo tout ana, et zo sala muete. Alors, si on a l'ingé, attendez, on va être dans simbo, c'est ça ce que nous cherchons. Les Congolais vont souffrir. Pendant 21 ans de pouvoir en souffrance. Hein? Si le Congolais ont la libération, n'a pas libéré le Congo comme Moïse. Moïse Katumbité. Vous comprenez Moïse la Bible. Qui peut sauver le Congo? Pour eux, encore à Sima, dans ma canissa Sika, dans ma Kamboya Sika, il peut changer. Au moins, dans ma Kamboya, Rwanda, Burundi, Brazzaville, il y a Congolais. Bino Moro Bolingi en côté. Aux autres, on a bateau, on souffrir, Bino Sima. Hein, démocratie. Alors, c'est que l'homme a semé le moissonnera. Oui, pour Nabango, en tant que prophète, message nous lancé dans opposant tout le monde a un mois, dans quelques semaines, il y a élection, mais nous basons vraiment tout fixe. Bataille organisée. Montako Saoté, au moins FCC, très bien organisé. Très bien. Avant l'élection de M. Candidat Abisso, Babi Chadan. Hein? Basa FCC, M. Chadan, Bango jusqu'alors, Candidat Bango a ébanité. Un mois n'andambo toujours banasigoyo ba élection ba to banani propagande tant on est candidat comme novembre nani candidat comme ba commissaire R nini ba ko sa publicité R nini ba to ba ko R nini ba là toujours désorganisé et là toute désorganisation et kotaka et resirakaté ozomona pour na réussir le cambo il faut plan oyebi 5 facteurs il y a échec et moto dans la vie premier facteur c'est orgueil. Parce que dans 4 oppositions, il faut être humble. Aux hommes, ils ont orgueil. Le premier facteur, moto a échoué. Il y a mis ballon l'envie. Pour ça, na sala, na koma, de monta à quoi yango. Troisième na kolobaté parce que la prédication té. Oh ils ont les opposition ngwa. To linga misaka dino comme to kobeka maboko, ba tout ba ko appuyer. Mais chose kala abimi na noté. Élection, obisu kango, on a fraudé à cause de machines à voter, à cause mais bango ba organisé 2011 ba ça machine à voter. 2006 ba ça machine à voter. Chaque n'a pas baleki mais si koyo bo s'organiser bon luka batamaye d'espère et là on ni beaucoup ça la politique en 2006 na 2011 et sont ngale susute bino bolingité motuna kanaye na ndenge mbongo zo tambo na Congo ezali kwa mbongo moko ya moyeki ok mbongo ya l'état beaucoup sango rien bon posa baza corrompu to kosuka wa prophète alobate soka lobi amemingam non je ne changerai pas je reste ce que je suis. Nakofinga motuté parce que mosali na finga motuté nakozongisa moto na nzela bo bazofinga ka bato bazwa mbano na bango mais ndenge pe bato opposition sous ba loba ke fait c'est qu'il y a trahison na koloba soute nzambe basimba ka été so bi nzambe akati pe na suki wa makamati seke na kota soute je ne peux pas entrer là-bas parce qu'un Dieu un petit Dieu on ne parle pas avec Dieu parce que c'est lui qui tient le souffle de la vie hein to lo bakana bango pose mon conseil. Ok, ils ont été pour t'envier, t'auto critiquer, tout ça. Nous avons des grands bombes, surtout des bombes à Hambourg et Panzani. Na maloba. Ozomona, toyebi ba candidat nyon so vie na bango. Physiquement et spirituellement. Toyebi misali ba sala ki na makambo na bango. Ezala ba FCC, ezala ba opposition. Mais nous sommes pas là pour na ko panza. Mutu nzambe panza kate, asangisaka ko pesa conseil. Ok, to sukawana. Au moins, Makama Félix, n'a pas de soutien, tout sous Kawana. Ça qui va continuer, là, je veux, n'a pas de bombe, n'a pas de fungola, les boumou,
ya nguma ekozala scandale et nalingi scandale wana te parce que le Congo souffre moto congolais atiaki motema ezaki Félix Tshisekedi oyoki moto akosa yo te mais diable nini akoti oyebi Jean 10 lobi le voleur vient pour dérober égorger pour détruire na dernier mi-temps diable akoti azonga na nzela akuta na baninga soki bakoapuye ye peuple koapuye ye tongo na likambo ekosalema soki te ezali frondondo geste dimembo. Oui, en tant que prophète, prophétie Ninsamba lobi pour na Congo parce que tu as déjà l'élection mais bato bakondi élection te il y aura des troubles au Congo, il y aura des morts au Congo. Il faut que l'église, le pasteur, bolongwa na quatre ba parti politique. Bon tika ko bondi la Nzambe, lokola Joël chapitre 2 verset 17 lobby. Soki mabe lingi ko koma. Nzambe lingi ko sala mabe to kamoko. Soki bino ko sambeli ya solo, Nzambe ko longa mabe wana akopsa kimia to kufi ebele. Élection ko sala malamu te. Ba résultat ko bima bien te. Il y aura des morts. Mabe ko sala, mo boulot ko sala. Kangala on a biso lelo. Dieu m'a montré ça un rôle pour prier na bon nzambe bande ko nga bakufa lisusu lokola bandindi bakufa na kata ya kombo te lo fundo ya ndindi esuka na kombo olaninga okokbolo lolo molobeli ya bana Congo na yebi ke bato belé baza touché na ba message toujours ozo lobaki le 23 décembre élection pour na yo ezala mama soki bakosi bino bakosa bino wana OFCC lobby ba machine zangi mais na Kuwait ba teka machine à voter mais uti wapi na Kuwait yo na Kasavubu machine bimi déjà coulé donc même Corée a tiki Chine azo tindika machine ils ont trop sur la machine na bango na bité de vote balekaki na fraude na 2006 balekaki na fraude kena machine ordinateur nanga lobaki yango zali ne imprimante et comme ils ordinateur ndenge oyebela ordinateur salaka ndengo vandi bo mama na bilamba ordinateur kolongola bilamba na oyo alati yo bilamba mosusu ya voile ordinateur akolongola bilamba tu atiki yo mutakala alobi otaba osaba bato ba makembesi na fumangani otomona ordinateur Kofi chante Kofi Wemba chante Wemba depuis tu chante David mama confort ebisi ngai na kati na Zurich papa likamwa machine à voter mama confort mboka koti na mopotu abengi pelengendu mboka koti na mopotu na pelengendu moi en tant que molobi peuple na kotika kati nango te soki machine à voter wana et comme na bakwati ba oteka yango mais kuna za combien c'est ça qu'on dit majusté aibi faut batia Shadari Mbangu à défendre l'intérêt na bango non intérêt peuple ba ko na élection et opposition bazo comprendre le comment résoudre les kate eza mawa mingi soko moni ngola bimi na mai asali ngando aza malade ndima pongolo na ngando bazana sia mai soko moni mwana sosa toni nzungu eba ete mama zana se attention pourquoi bazo rêver peuple zo rêver opposition za ko rêver toyebi makambo bi moni seli on nzambe akola sa et puis tobi na moto nyonso chaque jeudi soko zana attention ozali na to maladie mosusu ngolo ou bien ozali na estomac banda tongo te 12h mela ta café ti miliki pona mboka na yo soko zana ngo te zala tongo te 18h oli ya pona mboka na yo Esther alelaki pona bande ko na ye Shadrach Benedoko mesaka balelaki pona yango Daniel alelaki pona yango Jésus pasaki ba jeune prière pona mokile bix yo mwana nyonso ya Congo mboka ekoti na mopotu na mabe tozoke na milieu moko chaud tokomona ba enlèvement tokomona oyo ba enlèvement bato ebele bakokufa tokomona ba djihadiste oyo babengaka Mobutu Maxi Baibu okomona ba terroriste oyo bakosala makambo na bango bakulu sont des terroristes bakofuta bango papa boma wana pouvoir ezali lisusu na place te tozoloka président li mosusu Congo bamort bakoma lisusu ebele koleka te tosambela mpo na Congo nzambe abongola mayele na bato nzambe abongola mayele mabe oyo wana ya pelengendu mayele ya poloso mayele isolo mpe alongola ene na kati opposition bazala na bomoko oyebi proverbe ayebisi biso 10-12 l'amour couvre toutes les fautes ata likambo ezalaki babongisa na ngonga ya suka Dieu est amour batala pasi ya peuple moi je suis avec la population ensemble
hein nazomela ti 100 lipa na 4 ber. C'est grave. C'est grave. Ozomona nazo souffrir mo sola nzala sans manger à cause de la population. Hein? Mbongo sale, mbongo ya makila à quoi sert nos zwango. Na donno na yango. Hein? Mais si on a donné na zimbongo wana, mais makila na ngo kanga liboso na Nzambe, naza complice ya tradition ya mboka. Je ne peux pas trahir le Congo. Mais ba pasteur rebelle ba oliango. Nyonso bango ba poni nzela bango mais Bible lobi boye. Malachi chapitre mbongo mboka oui voilà. Bato ba mbongo sont des pasteurs. Soit disons ba pasteurs ba bomi mboko. Trahison ya mboko ba policiers ba isima, ce sont des pasteurs. Ba kosi Mosé Laurent de Kabila Mobutu a fait 32 ans de pouvoir, Yoko Sala 50 ans de pouvoir. Mosé a les lois. Hein? Kabila na maman Olive, parce que tout les ba pasteur. Hein? Si quoi ba pasteur ba produit bangoni. Escroquerie, ko benda bango bambongo na pouvoir. Les suki wa. Lelo Shadari ayei ba comme pembe na ye, plein, c'est toujours les pasteurs. Yango tozo le baboy. Là où il y a des faux, les vrais sont là. Donc on s'en s'habitue sur le côté ngana ndako na ngai. Na so côté ngala ta maki. Hein? Et l'autre côté, na va na zo bolololo. Mais Nzambe ya kofutanga. Na zo ba pe Nzambe ya kofutanga. Yango mo na zaka dessus. Quand quelqu'un zo fungola munoko na ye, abali ko finga ngai, ko finga mama na ngai. Ah, so abi Nzambe na likolo. Prophète Élisée, ba seka qui est Atalisima, na bana 12. Alobi na finga ipo na Yesu. Des ours babimaki na zamba baliaki bango nyonso. Hein? Hébreu 13. Oui, Télobi, Jésus-Christ n'a pas changé. Attention, na kotia mosapi, na loin de Dieu, ou azali propre. Na gege malédiction à cause de la signe de ça veut faire. Attention, na zolo bela pour na peuple. Quand je souffre aujourd'hui à cause de la population, quand les misères matin à cause de la population, hein? Autre zolo bela yango, tolingi, tozana bo moko na bolingo. Hein? Ma bekwe la biso li susute. Nzambe asunga etambo. To yebi nebe élection. Na yamene ngo wana te pendant la cause de l'élection. Syrie ngo wana à cause de l'élection. Hein? Hein? Donc na Yaoundé awa. Na Yaoundé. Awa na Cameroun. Donc à cause de l'élection. Hein? Congo Brazzaville, il a eu des morts à cause de l'élection. To lingi li sute parce que to kufa ka micro dans basala. Tous en moment. Tous en contre te pour te. Hein? Na ko voter mututé, na ko voter ka Jésus-Christ na urne. Mais nazali na kati na zomona mboko Nzambe pamboli biso o toza béni les pays les plus malheureux, misère, souffrants du monde. Na lela ki je me suis la question pour les champions. Mundele wana autuna quelle est la ville le plus sale du monde? Mobimba lobi Kinshasa et je plairais. Je plairais moi. Je plairais. Mboka na ngai Nzambe comme il me ponani. Capitale la plus sale du monde. Et pourtant, les pays gouvernés par le pouvoir. Parce que Kimbuta Zaliao. Hein? Et c'est malheureux et c'est désolé. Tozolo bani tobongisa. Place ma bezali tozonga. Ben jiri pa pamba bo finga na babino na babino. Moi je ne suis pas là parce que soko tienga mosapi nzambe pa ko tio mosapi parce que cause na zolo ba pona moto. Na zala na fini moto. Hein? Na lobby pouvoir, na opposition, na lobby peuple ozaï lâche. Peuple bazosomba bango facile. Peuple balingi avec l'argent, peuple balingi. Les gens sont retenus motozemi a wambongo na diaspora. Mais diaspora ne zo bundela bino. Bino mo trahi mboka population. Siko diaspora salani. Moto mosuna makiki na makembese. Oyi makembese. Oyi makiki. Ah boni. Yo bunga makembese. Yo sara makembese. Yo beta makembese te. Hein? T'as les abous. Vous comprenez? Tin. Soki batoni bale ba mamani, ba benga rango ango. Ah, soki moto azwizemi nde lettre et autres la diaspora. Moto soki osala ka fête à collation diaspora. Moto abota diaspora. Mais diaspora fungoli miso, ala botika batu wana. Bo vote moto songo la ko changer mboka bango balingi te. Diaspora pa le mboka na lembi ngabi na lembi mboko parce que désolé, makambo na mboko yo. Et ça m'a très désolé dans l'Embiango. On a organisé l'élection le 23 décembre. Il fallait ça, la teba vanda, nous basanga. Il faut se préparer. Il y a Liboso.
Le quoi de machine à voter. Faut nanga alonga machine à voter. Constitution peut élober une machine de vote électronique. Il fatigue yango. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Peuple zobo yo kangami nango pona nini. Base na nini pona nini. Yé azali manipuler na pouvoir. Pour monter nanga na pouvoir. Ezali c'est né indépendante. Ezali manipuler. Hein? Tant on perd la sugo machine wana ezali sous parce que à quelques jours donc na élection donc que na propagande. Na carte machine wana est-ce que ba résultat ko bima peuple ko ndima yango je ne crois pas mobulu mosusu yango alongola hein okana zo bana nanga corrompu nanga pour pouvoir bato na côté la mosusu bazo sepela so na tanga nzambe zonga na nzela Félix Tshisekedi so tanga nzambe zonga na nzela allez mokili ekufi hein mokili ekufi etali mama mingi penza na kati ya motema na nga yango moni ete tolobi boye plasunga pambola Congo Congo eza na bomoko Congo opposition ba se réunir majorité ba se réunir tokende que le maire gagne mais na conformément na nzambe na bosembo. Hein? Nous refusons tricage, nous refusons machine à voter, à tricher parce que Soukarango, Makila et Kotanga Kaka et Kozala Malamote, c'est que l'Internet nous dit il faut beaucoup prier pour le Congo. En fait, il faut sembler la peine à Baïnion, surtout au monde, on se plaindre que bazo finga, ba okotati na vie na au privé, donc basimba musala nzambe te monte ke peso kangel bango motemba nzamba ko pambola bango te ba kozwa pe kate. Parce que basimi maman na ngai ba fingi makamos ba ko finga, on a lobby le côté, on ne touche pas Dieu, bango so toucher nzambe no ta nzambe yango moni makama mama oh oui batika. Batika quoi quand batika. Mosala nzambe atchaka moto te, il cherche la paix. Tozali na ba dossier belo tolobi lelo, hein? Ata il dépêche sur ma mususu. C'est yango rolo mo comment pantanaka muke basila batika. Hein? Batika. Moto est très charismatique, Tshisekedi le père. Oya kufa que son nom repose en paix, yenda sangisaki batoyons. Je crois oya à cause impossible parce que politique n'est pas malamu te. Parce que tant toujours le bas, tu peux ces chances. Hein? Ba peux ces chances na ba discours à malamu. Ya komi kabwanate. Hein? Tantôt nzambe répond nzambe ça na ndenge ya lingi. Ozomona mais oyo komi na banjir tout cela c'est très malheureux. Moi je ne suis pas tribal. Hein? Je ne suis pas tribal. Bemba azam ngwani nga na ngombe. Tozame bande côté. Tozane province mo province ngombe kabwana. Ozomona toi-même bande kwata mukete. Moïse Katumbi azato nani moi je ne sais pas moi. Tozape bande côté mais na Congo toza bandeko. So que loko malamu ezali tokoloba. Awa Kimbuta bofinga ka mikolo nyonso. Asangisaki opposition apesi bango marche na bango sans accident. Awa police général Silvano Kasongo bravo professionnel. Tobet maboko côté. Ouais. Awa PCP majorité mon meeting na bango incité ça les médias tobet maboko côté. Oui. Hein donc ça va ça là on va mabe donc bango ba s'appelle comme moi malamu na mboko côté. Ah non, tant que police ça m'a bé wani ko ça ba trahison donc on ba pona ba bongisa. Ron na biso bayokana. Baza na bomoko to soka na champ de bataille ya munene. Soki bazo ninga ko mikabola ko ça m'a bé hein. Mobutu ça 32 ans de pouvoir parce que ba médias za quitté hein. Le lobe internet za quitté hein. Attention. Hein? Oye ba ine pesa ni ko lukawana. Na benjiri na côté yonso ko simba bato yonso et ko botela bango mabe mingi parce que tant biso ko fungola pe oya biso makambo et ko zala malamu te un homme de Dieu apanzaka te un homme de Dieu azala na tango ya pasi ndeto sangana to luka qu'est-ce que on pourrait faire pour sauver le Congo ekende hein Congo ekende là surtout une économie ya mboka ezawa ezala ba expatrié ba Ougandais ba Rwandais ba Indiens ba Chinois hein na ba minene mais bana mboka lokola ba dokolo baza wapi lokola bemba sano le père bazali wapi hein baza wapi lokola toteka na oyo kaka na matadi o nani ledia il faut ba ledia bazala 50 na mboka parce que économie ya mboka telema lelo ba ledia bazali hein mboka comme na politicien na ba poche na bato hein politicien na loja akosi motakufi atie ba dollar ba euro baka no kunda kuna ale sangwe kai ba no panza kuna kuti ba dollar ba euro ata nini moko justice
elobi te parce que moto ya pouvoir ale mboka ndenge wana solo ekozala émergent. Je ne crois pas. Tolingi changement de mentalité. Hein? Tolingi peuple a fongola misu na bango azwa conscience ya mboka na ye azwa vision moko a se libérer ye moko na pasi yoyo soki te tozaka sur na pasi 10 ou 15 ans on va souffrir pour les gars de tous les loups. Merci beaucoup prophète Gefa molobi la peuple congolais to comme na suka émission na biso message noni pe moni de la fin ko loba na ba téléspectateurs na yo nyonso o bazora vraiment baza pakate bazala toujours coaché bazela belément na o ekota oyo bazo finga ngai nzambe apambola bango apesa bango so ebele apesa bango sous bénédiction ba continuer au finga makasi te napesi bango bakofinga nga parce que na mama na nga azali nosa soki lelo mama na nga botaki ngai te na papa na ngai mbele lelo nazoba bango bozolia bafride bozovanda na bandako malini makambo nyonso mboka na yo ezokufa bakontinue kofinga ngai bakontinue makambo na yo nzambe na ngai apambola bango apambola bakende liboso bakontinue mais soki nazodefendre cause ya nation nzambe akotika ngai te akozala ngai longo pe akobatela ngai Daniel, moi je suis pas Daniel Saf nazali pe make me kaiba ite nazali pe obozo tanga ebele bela pesa bafunga bato kombo te obozo kana bango bakendeke kuna ngai komona ngai kuna bande ko eleze obozo kana bato ebele bokendeke kuna bakomona ngai mokolo moko na ba siège na binote je suis mais si qu'on nazali pour défendre la patrie na ko défendre doctrine ya christianisme to pesi lo basuka kimia boboto esengo ezana Congo SCC bosala mosana bi opposition bosanga na bosala mosana bi peuple fungola miso nani yoko voter linga moto akolakiso pêche que apesi mbisi kolia esili lobe koluka mbisi mosusu mais soko yebi pêche au contraire nango bato bapesi bino emploi te bato bapesi bino maya malamu te bato bapesi bino école ya bien te bato babotisi baujana bato babotisi bakuluna bato oyo basimbi socialité lelo bato alobi su bozongisa su bango na bavoi na bino oyo ekoya alobi nini point de dérogation na suki wana nafingi moto te nalobi moto te en tant que l'homme de Dieu napesi Congo démocratique na maboko ya nzambe azala maître message na nga suka ezali kaka tobondelaka mingi mpona Congo dans 2 mois chaque jeudi de tongo jusqu'à 18h. Jeunes, bato ya zemi ya malade, soko kokito ça de 6h jusqu'à 12h au melima au lait. Soko la normal te 18h pa Esther Salaki yango, Shadrach Benedek Messer Salaki yango et puis Daniel Salaki yango tanga zalaki na roma perse na medes. To ko sala ngo poto sauver mboka na biso. Soki nzambe te ezali pasi pona mboka oyo et puis beaucoup de charlatans na ba sai na nzambe ko ba traître. Obozoteka nzambe ya kutuna bino boyeba enlèvement nzambe ezali jugement ya nzambe ezali pona numéro na ngai poko zonga na WhatsApp imo pe Viber 00243 89 610 49 41 ozonga le suna 00243 89 81 807 26 78 pona numéro mosu privé na ngai ozonga na 00243 99 42 937. So benga ngai pena makambo spirituel. Je ne suis pas politicien. Pona makambo spirituel ko bondela ko pesa ba directive mamikama molili oyezo kanga bino ndamba pesi biso ngolu na Matthieu 10 verset 1 ko benga na milimu mabe pe ko la samosa na nzambe pona mbote na ko pesa ta moto moko mbote te kaka Jésus Christ l'homme de Galilée. Kongo na passe na pesa mbote na ko so elengi na pesa mbote na pesa elengi Kongo na passe na pesa mbote moko Kongo na omona ezako se libérer na misu na ngai Congolais azoli ya 3 fois Congolais azokota bopito ya bien Congolais ba bourse d'études zongi Congolais to komi na vie moko obita Kadhafi azalaki okomona ba libé ba telenga na poto te jamais bazaki na droit na mboka na bango ozomona to Congolais za pays moko émergent bato ba la wana na opesa bato mboka na ngai bendi Butembo Gomba bato bakufa mikolo nyonso Équateur bazobomaka ba mbele ko mantaba na pesa mbote pour ça na pesa bino elengi
napesa mbote na moto te napesika na Yesu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la prophète Gefa Molobeba na Congo. Tout s'appelle vraiment Mingi, une émission qu'on a là. Merci. Nabaïne Sobazaki, vraiment branché, scotché toujours sur notre site pour nous suivre de partout dans le monde. Numéro en Wana Pessi. On a besoin de prière. On a besoin que nous avons l'accès à la directive.